Bon. Ok. Bon. Bande Konangai, Bana surtout il y a ma tête haute dans la porte en France partout. Ngai ndeko na bino nipo dimbelo papa social mo na kunda kudina bien. Président ya Bana Kunda na France. Na kota la vie. Ndenge message mettre ligue au salari vidéo, na mettre fourré. Basala que moi enveloppe moi qui est la geste moko. Nande azali awana pe sa vie so bata moi mai en attendant. Mais où est ça l'ongé lo pamba? Il lo pamba nous allons mettre en boka vieux. Yango yo. Et on a vie à moi qui cambo lo mamu qui est pour soutenir vieux. Donc là il y a mon actif vieux en renda pour soutenir vieux parce que situation n'est zali, vous avez mon vieux boye mais situation zali bien dit. Vieux. On le bata moi momo ko batuka. Tout ça mon clair. La CPI mingi na likanisi na bino naza kobela motema respiration ezaliete nazozwa traitement na hôpital SMK ya babelge kote ya beach biloko tu ya ndako na sisi na koteka pour ke naza na bomona me likanisi bozwi en tout cas na CPI makasi nazali ke bana matetongo yi kosunga ngai te mais bozwi idée ya kosunga ngai esalinga plaisir nasali 6 mois yango tozokende soki moko esili nakoti na 7e mois nazalaka na kata ndako balingi bagarde nga na hôpital na SMK na babelge mais naboyaki mpona nayebi ke ya lisoni bayoka nini ke vie ya babali ke ebele est-ce que baza kosunga ye te wana ndi kokwesa matete me nakoki kokwesa matete te naza na miso na bino nazoloba na bino bosunga ngai pardon nasuna makoki te nasi na komi dija na SMK boyebi ke SMK ezopitali moko chere nasi na futi dija ba 5000 quelque dollars SMK naboya kokende hôpital mosusu po kuna ya passe mais nasi na perdre déjà 5000 quelque dollars on a perdu la SMK mais nasenga baninga na ngai nakokufa te oyo bakotielanga na priere batya na priere oyo mpe bakoboya baboyi nana mabe mo nasala moto te botala nanu so bakangi mwana batete na parke ngai motu nakendeke kolibere nalingaka likambo moko te ke matete ekweya etombe yango na balobaka nini ke matete na bino ya ebingwe me mpona nini naza kosoutenir bana matete ndenge ekoki papa mama camarade leki yaya bolukama ye bosunga ngai nasuna leko koteka na ndako te soko tali na ndako eloko mokamaloba eza lisusu te esika na vandi awa oyo ekoma mbetu na ngai ya kolala naza na moye lisusu te naza na moye lisusu te likanisi bozwi esali ngai plaisir makasi vraiment boyoki ndenge via lobi donc via teki biloko nyonso na ndako mpona kozwa traitement na ye mpo azala na bomoi tala ndako ndenge ateki nyonso tu place via vandi abeki ekolala na ye ekoma kaka awa donc vraiment toluka moyen na kozonga na ngai toza kolanse liste wana ndenge meteli koloba ye tosunga vie na biso ya edi tosunga vie na biso oyo jamais tolingi toyoka eloko moko na vie po biso moko tosunga vie donc message bino bana ya poto bana nyonso to ya matete partout bozali na bato nyonso ya kinshasa oyo bolingaki vie edi bolingaka ye vraiment message na yango wana vraiment tosoutenir vie tokolanse liste moko vraiment 1 euro 2 euro 3 euro kwa kozala nango pour te soutenir vie na biso po traitement ezo continuer motema ezosalaka mpasi nde nazali awa donc vraiment nasengi bino merci d'avance nayebi ke matete ne tombera jamais ingeta ekosimba c'est bon c'est bon. C'est bon.